Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na balandi na bison ça va céleste mbote partout où vous avez connu par internet to pesi ba congolais sur des pères et des mères to pesi bino mbote pe to pesi armée nationale où ils ont composé des pères et des mères to pesi bino mbote to pesi la police congolaise où ils ont composé na ba congolais des pères et des mères to pesi bino mbote tous les services intelligents il y a ba congolais des pères to pesi bino mbote to pesi bana nyonso ya Congo partout bozali to pesi bino mbote kimia ezala na itandi mobimba ya République démocratique du Congo bongo toye ko beta masolo ya mboka bakoko toye ko beta masolo actualité eza toujours dominé na partie ya est ya République démocratique du Congo pe to ko beta masolo ya ba réseau oyo service bazo tcha maboko to pesi bino merci na musalo bozali kosala parce que oyo ezali temps bacongolais badéfendre mabele ya bakoko na bango oyo nzambe apesa biso bongo mpe tokoseni tokopesa mbote pa oyo ya biso source ingénieur Bruno Kibambe topesi mbote na Ogi mama Ogi topesi mbote na balandi la biso nyonso ma pasteur MK bobondela mpona mboka emele mfu bobondela mpona République démocratique du Congo Félix Tyson Kanka mbote yango wana boyebi étape oyo tokomi eza étape ya lisano te eza kwa étape ya ndembo te ke soki toélimine tokosala makasi tokobeta saison oyo kuna saison prochaine tokosala recrutement bien poto luka ba joueur wana lisano ya ndembo mais lisano ya mboka ezalaka te eza kwa peut-être de chez nous te boyebi parti ya République démocratique du Congo eza menacé na barwandais bazo multiplier ba stratégie barwandais batie misolo na communication pour bakotisa peuple congolais agitation peuple abosana effort oyo FARDC aza kosala peuple abosana effort oyo commandant suprême ya force armée aza kosala balingi batia bacongolais information moko na mitu ya kobanga ok na principe balobaka boy la crainte disparaît qu'on distingue des biens et des mal bacongolais balongwe na kobanga bakomisiko kotala makambo à face mpona kobanga ya bacongolais kala ndenge tolonga toperdre pays likolo ya kobanga mais tolongoli kobanga tobi il faut to affronter vérité en face tolobana bloc pe ba rebelle bazwi financement na bato balutaka mobulu na Congo boyebi bango baza peo na basena bazo tambola bazo dondo bazali babandi koyebisa bacongolais bacréer baréseau baza na batente baza na YouTube baza na Facebook partout omona kaka o etikali à 2 km rebelle à 1,23 a récupéré Goma wala mabe ba congolais ba continue agitation communication na bango wana a tozo bisabino clair boza na confiance ya batoyo bazo défendre république
pour ça il noté boza na confiance tangu toyaka penza na kikongolite nyonso na kati makila ya Congo toye penza lokido kolobela Congo bato le ba créer ba foyer de tension na communication l'autre côté ba comme il y a 2 km pour ba récupérer kuna bande ko na biso Europe to pesi binombote boze belé na monde entier ukaka balobi boye te yango moni armée o ezaki na parti ezaki kuna na est général major to pesi ombote merci congolais de père et de mère o sa musa makasi bakoko na baza na sima na yo ba pesi ko moka ko swa kende bakiti na la police na niveau à Goma bona ko bi sa population claire boza la paniquer te agitation pété armée na bino ezali mapinga ezali bato wana vi échec na bango déjà M23 wana babandu siko ko manipuler peuple okite ende saboye muto akotsa bino te armée congolaise eza na contrôle ya makambu nyonso et service intelligent baza na contrôle ya makambu nyonso bazo contrôler tous les 4 coins yango atosio bisa bino awa na niveau ya Kigali panique générale panique ya masekite botu na Paul Kagame akomi kolala wapi botuna ye botuna Paul Kagame bien Paul yozaka yanke bajour ozolala wapi botuni ministre affaires étrangères rwandais mikolo ozolala wapi obante ministre affaires étrangères abili ya Rwanda na sengi na collègue nanga ministre affaires étrangères congolais ba libérer ba Rwandais ba kosoda Rwandais bakangi parce que pour une bonne coopération bilatérale est-ce que biso na Congo to ça une coopération bilatérale na Kigali a fauché mabe Rwanda sali peuple congolais mabe belé oyo peuple congolais to sali to ngaka batu nyonso metro ngande buso bati tulungande buso bati et bazo senga na Congo que ton respecter ma fait de routes est-ce que dans le moment où tu as n'état pas où tu as est-ce que Congo tu as ressources que zonga les ressources ma fait de routes avant Congo tombe la mungongo loba makasi combien de démarches tu sali et Rwanda motema beni à la kisité na miso abatu nyonso et Rwanda zo ba minéré bazo teka ngo bazo pesa opposition congolais opposant congolais mbongo babanda ko kontela tata mokonzi ba voyage o témoigner banda comme président kaka wa avion pour pas distraire peuple. Et si le peuple a compris que tu es, on a bima pamba te, on a bima na tina,
ndomoni armée azosala mosala na ye bakongole mpe baosala mosala na bango Kigali panique ndomoni badi kodépêche bato boya bo négocier ko pardon boya bo négocier mais toko négocier ndenge nini tandis que ba rebelle rwandais baza na sol congolais ba négocier ndenge wana te toko ko négocier ndenge wana te biso be toza mibali ba négocier bongo te moyibi esa koti ayibi abomi mpe azaka na kati ya ndako bavoisin baye babi te bo négocier mais biloko se ekendaki obisi bon to négocier yebisa aya na biloko te koyiba o te yo ndimaka bo négocier bozo comprendre kolo biloko akangi moyibi na kati na ba preuve tangible mais ba voisin baye bazobisa kolo ndako kolo lopango te omoni boyokana kaka mais kolo lopango abi ça va azongisa biloko ya dwi voisin abi te kolanda wana te boyokana kaka est-ce que na phase oyo tozali tokoki konégocie na nani mpo toyaki na bonne foi mais sans succès biso République démocratique du Congo tolingaka bapays nyonso oyo baza ntinga na biso tolingaka kimia ezala mais bakongolais nde balingaka buzoba te soki batomboka mpo na mbala moko tokoki konégocie soki biso mpe tokoti na niveau ya Kigali biso mpe tokoti na niveau ya Burundi mpo toleki bango na ebele tobandi mpe kozwa balokalité bango mpe bapeuple na bango bandi kokima na kati ya bazamba babana mpe kopola bambula misusu mpe bakweyaka na nzela ndeko to tonégocie yango wana parce que soki tonégocie yako bakoma msini omoni nalakisi bango nakendaki na pille na bomi babondeli nga na tieli bango na se te biso mpe tokokota tobeti tosala tokosala ale toke na négociation parce que tokoki jamais konégocier tandis que armée rwandaise eza dans quelques localités yamoni mpe biso mpe tochange stratégie tobini moto yango mpe ekele mpe kopela mpe kuna omoni kota agitation ekoti na kati ya Kigali na Rwanda mobimba ekomi tomoni armée congolaise atindi banini koto ye boye na boleli te bakongolais bakufi plus de 18 millions devant la communauté internationale nani ayebi yango nani ayebi te nani wako bakete ngai nayebi nanga makambo wana te nani ayebi te neta mpo tozali un pays fort armée eza fort yango omoni mpe biso tozokende mupepesi ekoti kuna mupepesi ekoti na balokalité na bango moto balokalité moko boye ya mike balinga kokima e bamosusu barwandais mosusu bakomela kotaxe Paul Kagame babinaki no aliro Kongo azoya
et ça boy négociation tonga bi négociation ezate to beta nanan tango négociation c'est le cas tango c'est le cas ozalaka lolendo ozoyi Congo lokwa neti mwasi na yo Congo abite to betana to kende pe mawa na rebelle pe mawa na ba communicateur ya ba rebelle o ba na vu pour ça Kinshasa tala musu bakangi kuna tala ba pose mo bazwaki infiltration ma segite yango to pesi merci na chef de l'état na nomination asali tango bozo sa ba nomination fo boye ba oh nani tata na nani auta wapi bozo sa ba nomination te omoni parti politique okuna baza ba allié union sacrée ata ba tie ba mbororo bon te kosi ba te monsieur oza allié union sacrée momoni kombo bo peso il faut to checker faut to checker pour to moni trop na mboko to moni makambe belé et si to fongoli misu nde bongo moni arma zobeta arma zokende donc to zobeta na sens nyonso to zobeta na se to zobeta likolo muto akosa bino te pe muto ayela bino te masolo te omoni de boyokana bayokanaka na mutu mpe asanti ke no tetetetete mutu ope taza fort négociation n'étape oyo bango baoza prete tiakoluba bamo tobetaka bango toyi bango kaka mawa mpo banini te tobetana po arme oyo ezali arme eloko ya makasi arme bozomono tozobeta na se tozobeta likolo tozobeta na se ya mai na se ya mai yango bakokuna mpe bazomultiplie bastratégie tokosala sikoyo ndenge nini awa ekomi sikoyo boye tokosala nini mpo tocreye nini bo tocreye eloko moko awa esala ke boye ete tokosa ke toloba ke omoni na niveau ya te tolingisi biloko wana te tozokende tina suka tosisa likambo mpe tobanga na libela toyebake te oyo aza mokolo oyo aza leki fin de route torejetango en bloc tonégocier banani e bato balobaka oyo tomoni avancement ya M23 woyi bango lisusu toseki bino boza bana bokomela pema wapi bino lisusu na bashene na bino basongisongi so bakoloba makambo esamela Kigali te na bafamille oyo bazoreklame kuna oyo bazotraite na Paul Kagame assassin babie mutu oyo mutu mabe aye kolukola biso problème na bakongolais aye kolukola biso problème na bakongolais yango moni Paul Kagame abendaki mwana ya noko na ye soki cousin na ye ya Museveni parce que bloc batuti bazalaka bomoko Museveni Paul Kagame comme na ba 63 ans 65 ans boy Museveni comme na bani babino photo tika ba guerrier nde ba préparer mwana ya Museveni wana que ce qui arrivé que biso toza souste yo tikalaka na ozage pour d'abord bisa nde bafanda basala étude ya parti à est
que mabelo parti à estoyo et ça que to ba ko zambongo to ba ko piller ko boma ce que ba Congolais ba bino pas question esili yango somona bande ko na ngai ba Congolais de père et de mère pour les amis ko solaka na ba Congolais de père et de mère nde principe la ngai ngwa principe la ngai ngwa nous avons boyété ce que Monica Moutabiki naza Congolais abandi ko beta masolo ya ba élection ya ba négociation ya ba ke mutu wana a Congolais te tango moni balobi ote moni bakoteka bato bozonda baona simi tosengi na bino ba Congolais bopesa bato wana mikongo bazali bato balingi Congo te banda koopere na bato baza banguna ya Congo po Congo bakata Congo ote moni endeza boye mena étape otokomi biso ba Congolais tokoki sous jamais kolanda bato wana na ba discours na bango ba discours na bango ya mabe tolanda bango te biso totala ka direction na biso liboso il faut te dresser ba fond na biso pour tozaki kala longtemps courbé hein? longtemps courbé maintenant dressons nos fronts to dresser ba fond na biso ba Congolais nyonso partout bozali to dresser ba fond na biso to ba ke pays agressé na ba Rwandais bato pesa bango mandoki ba mindele o balingi Congo te sko ba Congolais ba telemi babi il faut to défendre pays mboka ba koko toko kotika yango boye te faut to lobele yango ndoyoki kuna na parti pe ya Kigali bamona ko comprendre que non danger komi koya et basali réunion tozobeta masolo basali réunion deux pays Rwanda na Uganda do basali pena réunion a to se paye na Chico mon général Doti musika étape otokomi nzamba lingi biso soki bolandi intervention ya chic général au senti que o aza pena Congolais de père et de mère bomona l'attaque azu bere a beti boy elombe azu tenya bumbi donc ça veut dire que moi général Chico tombola mangwele il y a des pères et des mères ezali mais bato Kabila tira sur la brassage la sauce mangwele non baka miye na tango miye ya to biso to sila na kaka to sila ba créer ba multiplier ba stratégie ba réunion deux pays continent côté Rwanda na Uganda chef d'état-major rwandais chef d'état-major ougandais ba ministre affaires étrangères na bango ba service na bango nyonso ya deux pays wana ba bâtiment solo ba sa ba passeport
baba na kokota na Congo système infiltration parce que ben filtro baza awa na kati ya Congo o Kabila kotisaka bakomi na difficulté armée congolaise essaie d'identifier bango tout babi ke Théo aza ne commerçant agi ne koteka Théo aza commerçant te o aza mbutu chaye maboko ayo no commerçant te ate to problème commerçant te mais to ça le problème na peuple rwandais te to ça le problème na peuple ougandais te mais to ça problème de na ben filtré ougandais na ben filtré rwandais o ba yi ko infiltrer armée na biso parce que France aujourd'hui que to négocier est-ce que na kati ya Paris na France est-ce que mon a déjà armé basoda belge ba ba boto localité moko ya France ou bien Montpellier ou bien Château bandi ko boma réaction de France et Zandé États-Unis Angleterre réaction de Zandé si bon maman qui la baigne l'homme le plus recherché du monde Bill américain est-ce que bon négociant là-bas allez pas soyez bison de tête bon négocier mais tant qu'on va salir réunion est-ce que bon ça au courant Rwanda Ouganda va salir réunion contenir la frappe l'armée congolaise bazo beta na se bazo beta likolo bazo beta tina se mai bana tout la musique yazaz misu ba ozo bona kata mabulu e bon so ba soda Rwanda to jubo ba kangi bona kata mabulu kuna na kolini wana o ba fena kata mabulu lokwa ba mbinzo batuni boali koluka nini bayi kotimbela bango mpe banga bapiége biso na banouveau recli na biso tokobeta masolo ote lokola bapesi nini ke bavole banouveau recli tomeka mwa me ka banouveau recli wana babi te kutilele ye uti Rwanda ale lokokokokokok so nde basali réunion na bango Rwanda Uganda baservice na bango nyonso Paul Kagame Museveni chef d'état-major na bango baservice tout bafandaki babi lokitofar dese legi maras ebe infiltré na biso to infiltré bango kuna esi batie bango maboko parce que armée ezaka soka ye atali te oyo aza ne commerçant teyaka kotekane bamboa te osapa mais tetaye wana ngonzi nde service ya renseignement rwandais na ougandais bazo information ke non de armée congolaise esi baidentifié baexplike noso totinda ye kuna mais neti tosa ndeni toluka sikoyo tocreye eloko baocreye passeport moko boye bapaye ya kuna baza 4 pays musu totanga kombo te sina lakani totanga kombo te ye mpe tozo koobserve kaka tokota etake batouriste oke mpe service na biso ya bacongolais de père et de mare ka nde tolobaka boye yango bato ebele bazoyina biso bazotina so bapela bamenance yo koko ozolakisa nini yo za nani otemi ntango oyo limeo nini privé oyo rappelant bayeabe osuki ozwi biloko yango tokosenga na basala nzambe bacongolais de père et de mare partout bozolanda biso même na mikili ya bapaya mikili ya poto
tant olingi kolala buka mabolongo sambela po na mboka sambela pe po na biso o tozozwa courage ya koaffronter baennemi boye koyebisa bango vérité en face oyo eza mabele bakoko likambo ya mabele sangwema yo na oyo yo biso na oyo ya biso likambo ya mabele mabele koloba ekofongwama emela banguna nyonso ya Congo batraite oyo baza na kati ya république oyo bazoluka te kimia ezala na kati ya Congo oyo bazoluka souffrance ya peuple congolais mabele ya Congo ekomela bino oyo toza na mwa oyo fumukimbanga botamene mabele koloba po Congo epesaki bino espace te boza bandeko tofanda nzoka nde bozali na makanisa mabe siko makila bakongolo bino boboma ezoganga butu na moyo ezoganga kaka nzambe tata yoki bayoki abite baleli tro ala mabele sa musana yo o nyonso aza mupai na makanisi ya mabe mpona kodétruire pays oyo mabele ya Congo ekosa musana ekomela ye kaka moyo ya tata nzambe ekoganga basali réunion na bango basololi mais service ya bakongolais baidentifie bango mpe kaka kuna tokozonga tobeta masolo ya république démocratique du Congo mboka ya bakoko plus 243 84 40 69 461 plus 243 84 40 69 461 nzambe tata mokili nzambe na lola apambola bakongolais nyonso oyo baza éparpillé na monde entier apesa bango kimia elongo eza ya biso FARDC akolonga elongo eza ya biso nzambe apambola république démocratique du Congo affaire à suivre.